Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukiti Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo les abino pardon. Jima sala ilo karata kate. Ya on a bien agayo. Ah Jima mokende. Oumela. Bana kin. Ke bana jago zappé so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Oumela. KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi. Mbote bakinois et bienvenue dans le numéro SIKA. Ya magazine na bino le la cabino. Ma vraie réalité ya vie à Kinshasa na biso KNB saison 3 kaka ndenge na zoloba. Ceux qui n'ont pas bengi ote ko za la pressé à kondi m'a présenté. Lambert Mendazali collé la balle levée sanction Oyo Union européenne et sanctionna qui va conduire à RDC et population va réagir par rapport à sanction va passer par beaucoup moqué et d'aller moqué au bas gelé bango na bango va interdire bango accès à poto sanction moqué basé sur le cadre devant les cours des tribunaux na yesha d'aller à la kati ya bioko wana tout ce bateau va passer tozali bateau c'est pas ce qu'on peut mokonzi de okamati ba monsieur pour la domestique ba valer ba espace non. Comme on pour gérer vraiment, le gouvernement congolais a changé de manière au travail. Parce que si on va passer les juste pour Emmanuel Chadari, pour ne pas faciliter les tâches pour l'élection, ils ont la sens de. Mais ceux qui font ça, on a cadre pour sa manière de gouverner Mboka. Je pense même les Européens vont changer la sanction là. Mais ceux qui vont salir la juste pour les Européens, ils ont les partis. Je pense pas maintenant. Premièrement, il y a sa manière d'agir. Ensuite, il y a la démarche. Il y a sanction ezalaki po mabe oyo asali ntango azalaki responsable mondele na mboka ministre ya intérieur akei kosala n'importe quoi na niveau ya Kasai. Il y avait des abus abomi asali nyonso ndele amoni ndenge ya bomaki yango wana apesaki basanction en cause ya sanction yango wana koboma oyo asalaki ba massacre na niveau ya Kamanasa. Ba reporter ya magazine KNB bakite ki na terrain pour na koswana ba kinois ba meka koyebisa biso ndenge nini ba jeune bakoki ko se prendre en charge. Magazine Ils ont d'abord identifié la capacité au Yozanango, au découvrir le talent au Yozanango, et puis au luki ko transformer le talent et comme la valeur soit des moyens financiers qui permettre de vivre aussi prendre en charge, c'est-à-dire comme capable de s'acheter un pain le matin, se louer une maison, s'acheter des vêtements et puis contribuer au développement Yambo-Kanayo par des idées et initiatives. Bon, on a fait ça déjà parce que c'est depuis 2013 nous avons un mouvement associatif et donc il y a des jeunes et adhérer vision wana. C'est-à-dire c'est à travers les idées, les initiatives, nous arriver à changer les besoins sont tellement ébélés dans la communauté na biso que ceux qui sont kara en tout cas pour na biso moko. C'est un phénomène wana ujana. Et en Swahili la kisi jeunesse. Or tokomi suko ko luka tokoti sa jeunesse na ba anti valeur moko boye que moi petite moko boye azane donc sinan kwani. Donc, or, ils ont des valeurs, ils ont relève via lobby ou to détruire les lots juste par des petites choses. C'est vraiment que chaque jeune n'a quoi na yé faut atteler à sala musala pour lutter contre le phénomène ou na baujana na bakuluna. Ce ne sont pas des choses. Cause à la manipuler, ils ont le coup là, le soleil à moi si na mobali. Au moni mobali yo aye pas moi si, le lo aye a flatter yo.
lobby a décevoir yo bien à tête boyani a lukelo sur la stratégie mo quoi yesu lobby à convaincre yo aux ongeli sous à occuper les sous ko décevoir yo. Alors manipulation à jeunesse eza dû na ba problème ebelé, chômage ezali, distraction mingi, manque de formation et puis manque d'information. Alors, la meilleure des choses pour faire face à la fléau, c'est d'abord qu'on informe les jeunes. Na oyo et sengeli bazala na ndenge sengeli ba se comporter. Deuxièmement, il faut qu'on forme les jeunes wana ko lakisa bango moi eloko moko songolo pakala o ko sala ye responsable. Et puis troisièmement, il faut que les jeunes s'engager pour l'émergence de Mboka na biso. Leader na butu wana mais or lobby ozonga za Salomo oza ndaka ba parents apoko bondisa lo lek na moi c'est pour na sana fufu batela ki yote. Or ils a la façon bongo ça qui économie wana rokanga ça la so la boîte de nuit moko bien na net club mon quelque part. Au ça la auto financement de génération de recettes. Pour le lobby Salomo pour le lobby politicien wana oya ko manipuler bayate. Pour je n'ai pas manipulé, pour je jeune phase prendre d'abord conscience na yemoko na ayebaki na za jeune. Ce qui jeune on a de la zone musala a za manipuler. Avant na ko na ye pour na ta musala na onu so sala kana ilelo. So ba bengi si côté mo bengi sabato na okindi pour na ta musala do sala za mbongo. Mais so za ne logo ta ça toujours manipuler. Et on doit singa jeune phase à se prendre en charge. Un villageois de Kitambo, Jimmy Mukendi, Bolanda Lelo, extrait il y a documentaire naie au Ezola Kisa, Nengenini, Akomaka notable ya Kitambo en 2013. CNL, on a donné le meilleur de nous-mêmes et on a démontré que si vous faites confiance aux jeunes, les jeunes peuvent vous démontrer aussi combien ils sont capables de relever le défi. Il suffit de leur donner la chance. Et parce que nous n'avons pas attendu que quelqu'un nous donne la chance, nous avons saisi notre chance nous-mêmes pour faire bousculer tout ce qui était plus ou moins statique. Moi, ce n'est pas les actions qui mènent sur le terrain qui m'intéressent personnellement, mais je vois son leadership, ce charisme pour devenir leader. Je vois quand même son apport sur le plan de la population congolaise en général et qui dans en particulier. Parce qu'aujourd'hui, personne ne va parler de l'information en langue nationale sans parler de CNN. Et quand on parle de CNN directement, on va Jimmy Mukendi. Donc, ce qui est Jimmy a dirigé qui biso na linga la facile. Ce qui Jimmy Lelo a dirigé qui Direct TV. Ce qui Jimmy Lelo a dirigé CNN. Ceux qui pas comme ambition à diriger la population, peut-être je dirais que non. Pour ceux qui sont à Rotanga, Azam Talingi lecture, Alingi Batu. Jimmy est très social. Ba notable ya Kintambo balobi désormais ba kojire na kombo ya mwana na bango Jimmy Mukendi oyo azali mwana ya Kintambo, papa na ye Monsieur René Chimanga na mama na ye Angélique Masengu, ba koko na ye pe banoko na ye bavandaka na veni Tanganyika basoko pe quand itex bayambi ye na Zenith Bar ex Big Boss na Oya le plus âgé Oya Zalaki wana, c'est-à-dire Mbiaka Vie Mofondo à Sololi. Ndeko Jimmy Mukendi akanisa na kombo ya bana Kitambo tosepeli mingi parce que cela n'a jamais été arrivé. Wali Motali Bosso au Sali Makamandege wana et l'île Kamumoko monene tu as préféré au vent de la bateau Kitambo parce que je peux être moi la Kitambo. Alors Ngai en tant que Kulutu la Kanisanali Kulutu en baron sur toi parce que j'ai 73 ans. Nakanisa Ngai en tant que Kulutu, na remercié yo et puis na souhaité aucun est toujours liboso. Icône ya Kitambo vie bingema mutu abeta Kinshasa mobimba pomba ya kosakana te ba tout ezate yepe asololaki. Football ezaki na Kitambo. Musique ezaki na Kitambo.
ngai kitamo mobimba kisa mobimba soka kobeta na kitamo te basaki kobanga biso ngai kolo kitamo nazali awa ezala bana izi ezala banani moto akotushe bino azali te. Jimmy Mukendi oyo babaptisé notable désormais na Kintambo po azo servir de modèle pe azo sa la fierté ya bana Kitambo oyo ezali kambu ya mabele mboka na mboka ezala bambiaka nango bambiaka ya Kitambo balobi moka koswana mona na bango. Jimmy Mukendi jeune entrepreneur pe manager ya structure munene lokola CNL akende selibuso mais c'est un moment kosala nango te po il fallait tous na moto na biso moko oyo akopesa fierté na kata Kitambo ekamwisi biso ke mwana biso moko wa Kitambo azali omomoni ke fiere tokotemela motu nyonso akotambola na fiere ntango tolobi ke tokozala tozali yango ntina ya biso tina Jimmy tozali mpe tokozala na ye. Alors merci mingi nzamba pambola ye a continuer pour Kitambo betre liboso. Quand azali jeune garçon trop gentil, biso bana Kitambo bana mangemo to sepeli makasi pour to lingi que ye Jimmy Mukendi apporter le biso ba message na partenariat de sali na gouvernement provincial et national. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. On a montagne soyez. Pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa osunga bana bazangi makoka kokenda kenasio. Donc il y a $1 pour le candidat président de la République, Félix Tshisekedi, et Zokoba na www.fachi.org. Dois-je saisir cette occasion pour proclamer solennellement mon pardon à tous ceux qui m'ont fait du mal pendant la lutte que j'ai menée. C'est donc en vrai résistant et combattant que j'accepte de porter l'étoffe de président de notre cher parti aujourd'hui.
veuillez visiter le site www.fati.org. Faites votre don. Merci pour votre contribution. Na ba église tokutaka mingi ezalaka nde bamama nde batondisaka batongi toyeba eloko nini esalaka ke na ba église totrouvaka plus basi ke mibali. Kinshasa l'équipe partout to sali constant que na ba église basi bakoma kozala mingi penza kotonda surtout ba dimanche to ebité sozaka nini mibali bazala ramuke ya ko tozana commune ya Kasavubu précisément l'avenue Befale wa pe pa ite ko so na batu bavandaka koto ba ebisa biso nini esalaka ete na église basi kaka nde bazala ibeli eza ba jeune fille mususu bakenda église pona luka mibali eza pe na ba jeune fille mususu bakenda pona kopengwisa ba frère bato bakenda église eza place oyo bato bakenda pona makambo wana bango bakanisa ati église eza pona oke kosambela kosenga oyo eza posa na o mais soko zokende pona nenga mabe alors que simbati po basi balaka soka ki lelo ke prophète moka bimi et pal place boy ye wana landi mutu boazo bikola ye wana landi mais biso mbali so mo mbali na église c'est que penza vraiment e kosambela moi si musu pe a okene na église alula ka pasteur wana TV akeka ka po a séduire pasteur wana bit na ezala ki wana soki alongi te atiki ne pe église yango akei mais toana basi pe vraiment o basambelaka sur 100% 40% baali penza o basambelaka ya solo mais 60% mosusu bakende kaka mpona bit mo songolo soit azwa libala ou azwaki déception moko boye soki motema ne ekomi satisfait omona asundoli na ye église. Ba garçon ebele na Kinshasa bapona na bango vie ya facilité balinga soko sa misa maboko te yango to tuni eza nini yo magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité musala maboko eza bien parce que te na minute oyo ezaka musala maboko mokozosimba mboko bajene bazobika na musala maboko me musala yango place bakosalela yango ezoyebana pe te ozomona place bakosalela eza te parce que te dérangement eza makasi na bapolisier donc neti atelier eza awa bato bakoya place bakosalela eza te okoengage bato ndenge nini eza atelier ya ajustage eza place basalaka baporte basalaka biloko nyonso sikoyo problème na biso ezali ke moyen marché ezala eza te parce que toza vraiment na esika siri te place toza déranger bana bazoya moto engage bango eza te bon biso mpe tozomesana kaka kolanda kaka ndenge wana ke non mosala maboko eza bien po tosala biso nyonso bon bato bayokaka soni eza malheur mpona bango mpo soki ozoyokela soni yango ata kutu namemaka o porter mais na porter wana epesaka mpe mbongo te oyo eza mosala maboko me ndenge ozosala bongo ozolesa swat ndako na yo swat libota na yo ozolesa bango mais oyo azoyokela yango soni eza malheur mpona ye un technicien confirmé naza gister naza électricien naza frigoriste wana mpena eza domaine mais lokola kini yango ekoma yango corps eza mpenza te ndeti nga nayebi mwa misala nanga misato boye so bamboka mosusu mbe naza bien taka kini souffrance na souffrance esali tobundaka oluka mwa kwanga po ke osauve libota osauve bapetit frère mposa kocontinue betide eza me otala bopossibilité eza mpenza te mais ngai napesaka tikutanga nyonso mpa bamwasa mosusu na bapeti oyo bazoya oyo basala baloyenge wana mpe ezalaka moko poso osali loyenge lelo lobi eza problème parce que soki obongisi avenir lelo te eza problème ngai nayebi kende naza boye ata lelo te lobi soki makambo evandi kalme na mboka vraiment na osepela bana mombele mikolo baza ya kosepela banda papa social akoma otekela bango ekola fufu na 500 ye kutu pesa 500 abambi ekola fufu
toza komi na limité quartier Mombele jeune mpo nabetaka ballon nateka mwa nazanga mike te tinanga na baida mabe te nayiba te nateka nanga badi na ngai so bandi na bale nayaka kosuka na fufu mpo nazanga un petit rien te mwa mafuta mwa mbati te nde baya misu basimba bapai nanga teka nanga fufu ekolo ya fufu na 500 papa social tala yango te ekolo na 500 yo mozoka nde na wabelela te ekolo ya fufu na 500 papa social opesi nga 500 na bambi ekolo ya fufu atoteki mai atosaliki porteur l'essentiel ozwaka moyen ya survivre ozanga te baya batika mabe bagara bulo mo abuli yango ove na biso papa grifa yebisa baya toujours bagara bu na musala nyonso tu ozanga ingrédient to mo pe tina nga kuna oteka dendo pe tina nga pe mwa kabi nga pe na oteka na nga fufu baya batika mabe to luka ozanga mukete aneti nga nazanga na nga te so na l'action neti ope na teki ya lobi ezana na poche po osaki na ofungola ya sika yango ndambo alobi na auto vide papa social jogo moya swagi balobaka secret ya nzungu bamama nde bayebaka yango yango magazine KNB tozalaki wana terrain mpona koswana bamama mpona kotuna pondu bakoki kolamba yango na baforme nini bamama bameki koreagir pondu ya pamba tolambaka yango otie pondu na nzungu otuti pondu otie na nzungu otie mai ozwi aubergine ozwi concombre okati ozwi ndembi matungulu osangisi ozwi poivron okati to pilipili vert obwaki na kati sima otie mai pondu etoki moke ozwi mafuta otie ozwi mbisi ya kokauka obwaki na kati pondu ya limbondo ozwi pondu otie na nzungu ozwi bicarbonate otie obaloli ozwi solo otie ozwi aubergine okati na kati otie na moto etoki na nsima ozwi okitisi na se ozwi mafuta mbila otie obaloli aesili ya mwamba ya mosaka to ya mwamba ya mwamba kaka na mosaka ndenge moko ya mosaka batiaka otie pondu na moto etoki na mai ya moke omeki pondu ebeli ozwi mosaka otuti opase yango bien otie na pondu ozwi mbisi otie ozwi bepisi otie ale etoki ekangami ale okitisi batie wana nde baliaka yango na loso na kwanga pondu mwamba eza na bafaso ebele mosusu ezalaka ya kokauka mosusu ezalaka ya kokauka te okozwa pondu otokisi ebeli sima ozwi bamwamba okatikatikatikatika nde tolambaka fumbwa etoki obaloli sima otie bambisi otie bepisi esi madesu ebeli tosangisi pondu na madesu na biso ale nsima tokangi mafuta mbila ebeli tosangisi na pondu na madesu toliaka na loso na kwanga na fufu mpe baliaka magazine KNB tongi toyeba soki yo lelo jeune fille olingoki kotala copain na yo comme d'habitude soki okoki komema camarade na yo ya mwasi mpona okende kolakisa ye esika mobali na yo avandaka Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité isa bien mais isa pe mabe mais so basona na bango na ka ya bien na bon donc basona bango bien na makanti moko mabe te isa nango bien mais so ndeti kokamba moko ndeta balutela yo wande koma donc problème ezala na kaka ke il faut kona ba ami ya bien o bazaki mtu malamu basambelaka oyebi keso asali moninga mabe enjo mpe kobalutela ye eza mabe mpo ya niki sasa biso si ebeba na ntango akala ozalaki camarade mpe ozozwa ye lokola ndeko soki olobi nde likambo akopesa conseil mais lelo camarade kutu akoma obeta nde moninga mosili mpo na nini yo mobali nota mosusu asipesa ko mbongo mingi oke obeteli moninga no lisolo place ye avandi motema na esali nini ebebi yango omoni ke na motu na mokili fo kozalaka na secret eloko eleki secret na vie eza te masolo mpe nyonso ya mobali eza kaka teke okobetela camarade mwasi fo kobombaka mobali na mpasi na bisengo fo kobombaka mobali wana
ezalaka na kala na siko na osala yango te mpo mboka ebeba so oke kuna bolie bomeli mobali nakabela mbongo ye na nzela motema ebebi na osala yango te wi babenge bosola na ye masolo na bino na ye taninga te nga na okete na oboya yango mpona ninga akuta yango te oke nakamati mpo nzala kuna ninga bakamarade te camarade nanga bana nga na mobali oke na camarade wana camarade kutu boza bapire me moninga boyi mobali na ye me yo camarade okelinga bovivre mpe bozwi mpe zema camarade netinga na olingana nga te napreferaka place nyonso na olinga nakende nazala na nganga moko na Congo confiance na moto ezala su te nde naza mpe naza motema mawa naza motema ya kosunga motu me bato bazosala koka mabe nakoma ke namoni ke na obima na ngai nabimi na nga mona ke banzela na nga nazongi meme ata bato bakoma oloba yango nana azali na mobali te boye na boya natika bango na position kaka bongo bazalaka bongo nzambe soki asungi ngai mobali alinga bima bala nga bomoni kaka boye bomona na bino yete mpona boyi na mema yo na nsima oyo balukelanga mpo makambo ane ekoma osalama mingi moto ata olinga no mobali na yo te me aolinga asuki soki atina soka apulupe yo nakoma koprefere nakenda nanga mona osala makambo na nga moko nabimi nazongi moyeba makambo na nga eza te. Amanda Malela beteli biso nzembo ya malamu kumama kaka na lokumu wa Nzambe yoka ndenge nzembo yango ezobeta kutu mikolo na Kinshasa yango na yango. Why do you look at me this way, oh daddy? What is it that you wanna say, oh shit? Yeah. God put you on my way, that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee, looking like somebody, sipping la moninga a Bali. Just married, just get down on one knee, looking like somebody, sipping la moninga a Bali. Just married, only you. It's only things to you. That's why we say kumame, glory to you, glory kumame, yeah, mame, oh kumame, oh kumame, kumame, glory kumame, yeah, mame, yeah, kumame, yeah, kumame, yeah. It's true, it's you. I choose to be my one and only. If you're happy and you know it, tap it in my. No second guess. I know that God will lead the way. You say the word and I say yeah. Just get down on one knee and legalize somebody. Sipping la moninga a Bali. Just married. Just get down on one knee and legalize somebody. Sipping la moninga a Bali. Just married. Only you, you. It's only thanks to you. That's why we say kumame, glory kumame, yeah,
tika kakara yemela yo oh tika kakara yemela yo tika kakara yemela yo Merci pour la patience, attention et fidélité. Vous allez toujours couper ça. Dans le magazine Nabino Kinshasa Nabiso KNB saison 3, il y a Lelo. Et comme il a souka, tu peux ça. Merci l'équipe technique qui accompagne Kinga. Nasima caméra, tout ça qui na H look Jima Boko Jésus. Baki c'est là il lisu yanzambe. Pe lisu na montage, tout ça qui na Dieu mawe j'appelle lisu na terrain. Tout ça qui na yemoko le reporter intelligent Hervé Zaka. Pe lisu assistant qui biso na perche. Nganabino. Tokutani bongo lobi pour l'édition Sika, mais bobo sana teke Kinshasa et les kinango partout. Magazine Kinshasa na biso Kinshasa na biso et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso La mama kinwa bafuna.